Nazane sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota mabino tokofungola basango ya mokolo mwa lelo na kake moye mozali bongo kopanza MLC pe ekotisi mbutu na union sacrée na maloba ya mwana mboka Bemba Gombo oyo alobaki bongo na etando ekie ya Top Congo. Toko simba lisusu maye oyo ba jemi bazali bongo komo sala ezali pasi pe mawa baye ba police na biso pe ba fabo na biso to pe ba soda na biso ba déclarer ete balingi kolongwa la mosala pambate ba kofuta bango misolote kasi ba komo nyokolo bango toko simba ndambo ya ba cri d'alarme ya peuple Congo nini penza azali nango posa pe nini alingi bongo na kati ya ekolo boye yambo ete tokota pena mama elikambola biso nde tozali bongo komo belela na bino banso bo partager be mission bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime le lenge mwana mère Dobrino asala ka bongo na Autriche vraiment bo s'abonner massivement na chaîne de Libération bo kozala ka bongo de cité bo landa be mission du début jusqu'à la fin bo zapete bande kolanga na tina ete bo contribuer pour le sekwa ya République démocratique du Congo équipé pour la te na États-Unis d'Amérique mana nangana kunya dolanga na États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre, pourquoi pas Big Daniel Ngenda vraiment bozali bongo baike kila mejende to tumba kane ko to bokle lokondo fam pekato ba mama ya moto mojali moto mozima mite mama la chabienne na akene boya mbela biso dino loso ako yakuna na Allemagne prompt rétablissement na yo pe kila mais vraiment yako na famille na biso pambate to kufeli sango ya mapaya likomela ki biso kasi to kotel sabelo lolenge di makambo ekokende na famille mpinga na ba famille na biso nyonso bisika biso ezwa mebino ba efambe ba tata la biso ba famille nyonso liboto la biso mobimba vraiment courage pambate liwa le mokomeli biso ya soleil na France kilame na akene. Vraiment merci na ba maman missionnaire na place Trondé na mboka nita baba il faut que motope bakoko ya Lumumba maman Odette Waku que Dieu vous bénisse. Merci na ba maman ya moto mojali moto mokozi mama katepe moto mozima mite prompt rétablissement na mama Jawa pe assalamu alaikum na ba mizima na biso bozali bongo na South Africa na mboka ya Gilompinga na Lompinga Gi merveille kitoko pe papa la maman ba pour mentangola no bondia botar de bono itsaire monsieur ko comme la bino mamour d'Angola na mokite na Florence ya Matondo Mido. Merci na lik qui prisonnier de Jésus et pourquoi pas prompt rétablissement na maman Célestine na France na mboka ya papa Michael tobunda etumba ya bosolo bandekolanga tobunda etumba ya République démocratique du Congo tolongola mayele mabe totika bongo komoinana totika bongo koboma ekolo wa biso pambate tokozala ba responsable ya lobby na biso pe ya lobby ya bana na biso tokozala ba responsable pe nzamba kotika biso te pambate nzamba lobby aza le fait dévorant notre Dieu est aussi un fait dévorant nzamba ko dévorer bino nzamba ko dévorer biso soki tozali ko tambola na lolenge oyo longo banite pambate République démocratique du Congo ezali bongo mboka ya nzambe tata nzambe nde ayuza koyoka kolela ya ba congolais nde bozali komona ete retour ezali kozonga na makambo nyonso bile bozali kowanga ata moko ya malamu ezali bongo mosala mate toke na mwa mokeda likambo etali kosenza mobeko likonzi mwana mboka Bemba Gombo ayamba maki bongo na Top Congo amolobi boye alobi selon article 218 ya mobeko likonzi ya mboka esengi révision mais esengi changement te révision bazali ko revoir l'article moko to mibale mais changement ezali ko boycotter nyonso peko bandela ya sika kasi na wana ye azali penza d'accord te azali d'accord nango te ye andimi bobele révision ya mobeko likonzi na yi mwa ba paragraphe mosusu o ezali penza malamu te kasi ko senza mobeko likonzi bobimba ezali ko motoso te ezali ne sika moko te na kati ya mobeko likonzi o balobi ete ba senza mobeko likonzi kasi pona révision bino bato ya mayele bokotanga bongo article 218 nde epesi pito pale na kati ya MLC
MLC kuna bato mususu bandimeli Bemba Gombo wazali bongo moto ya yambo ya MLC na ngambo pe mususu bato ya MLC bandimite kasi okei pe la union sacrée epanzi ko panza makambo yali kolobama bato mususu ba ko soutenir mona boka Bemba Gombo ba ko pese ba félicitations balobi matondo lo papa cette fois-ci vraiment to komi bomoko na yo tondimi yo félicitations kasi ba misusu balobi ba boyi pamba te Bemba aloba bobele bosolo akobimate pamba te ye esika zali yali bobele tata bokonzi na tcheke de makamba zali koloba maike yango to lancer balle pa la bino na maloba ya Bemba na révision ndenge bakolobaka lokota ele français to pe bosenzi pe na article wa PC 218 binokasi bayi kongomani bakolo mabele bolobi nini mende ko muso te ko benga maman c'est na révision na changement to lingi la biso atelo ko moko te pamba te biso to lingi ete guerre esila na este ndeko wala tomboki makasa lobi bokolo bamona mboka Félix Antoine Tshilombo ali le garant de la nation azali garant ya banani po garant qui dit mon garantir kabuya tshana ndeko wala bongo tozonga. Il n'est pas garant de la nation. Quoi? Répétez. J'ai dit ceci. Tu sais qu'elle dit, je m'adresse aux vieux. Ouais. Vieux ici. Non, on va pas tu vous sais qu'elle dit n'est pas garant de la nation. Quand on dit garant de la nation, il faut connaître l'origine du mot garant. Ça vient du verbe garantir. Il garantit quoi? Assistance et sécurité. À qui tu peux y aller pas? Foufou et Kiti, Massaouna Kiti, il est le bande gratuité civile. Situation sociale. Situation sociale à peuple congolais Zanini. Il garantit quoi? Transport. Mbore comme sur la Lipeka. Sur la Lipeka. Sur la Lipeka. Mbore comme sur la Lipeka. Yaou on est dans combien là? Vous l'appelez garantie. Yaou aussi mais dans combien? Yaou. Ça tu peux imaginer un jeune de mon âge comme ça, 36 ans, je n'arrive pas à acheter une parcelle même à 19 000 $. Vous l'appelez garant de la nation. Attention, nous allons Bolandi ye peuple Congo ndenge nini azali komo boya ndenge nini azali komo loba pe ekoti lisusu ete ba conflit wana nde tozolinga te ba guerre tribale bande kolanga ezali pasi pe mawa wana tolekile maloba Bemba Gombo pe na ebina kozomozongisela bino oyo nini bande kondamu balobi tokende nanu koyoka mbele ya bayi Kongomani na makambo ezoleka o etali ba jemi kabuya mema Susiati yango na jemi awa na veni ya Nzuzi wa Mbombo. Policier bakangi jeune fille na butu me bango moko 5 ba violé mwana mwasi na ndenga kosakana te. Gouvernement talela biso makambo, gouvernement zwa biso en charge. Tolembi jemi awa, tolembi jemi oyo moyen zate. Ba crime ezo salema na jemi oyo ya kosakana te. Banankazi ya ba général Azlola ta teni sans que Azala participant dans la police mais ala ta teni azosa musala ana jemi tolembi bino tolembi gouvernement zola biso likambo non to mona te na mboka moko journalier na la police mais awa journalier na kati la police tolembi zola biso charge gouvernement na biso doit charge ya makambo oyo papa ba violé mwana mwasi bango 5 pona nini boye policier aza pona sécurité mais policier congolais aza pona koboma papa Tshisekedi zola biso solution tozokoka makambo te na la police banditisme eleki na la police voyoutisme na la police tolembi bande kolangai ekolo Kongo ekokende wapi drapeau tope bendele ya lokumu to memi mboka la biso wapi bolandi la bokebe modele basali ndeko mwasi bino moko pe boyoki ndenge bandeko mosusu baza koganga yango la mboka oyo bakonzi bazalaka te ebeni ibi yango la mboka oyo eloko ni ezali kosalama na Congo pona nini boye pona ni bato mususu baza na lesale bato mususu baza na lesale te bokangi moto pe bokomi ko violer so di bozala ba maladi na bino bopesi mwana mwasi wana bato ya lolengo pe bakotika bango na nzela balekana bisika tozali komo senga bandeko na ngai bomoni tina ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ozuli bongo tulu
po etatakola tango ya kabila biloko ya boye ezalaki te na tango na yo mpo na nini bato nyonso bayebi ete wali mokonzi oyo banome okonome ezali mokonzi o peuple alingi te ozali na décision moko ya kozwa te na ye ekolo okozwa décision ya malonga te mpo soki ozwi bato bakotelemela oyo bazali baoyo bapesaki yo bokonzi baoyo bazali nsima na yo tala biloko ezali kosalama na régime na yo ezali biloko ya soni mpe tokei bandeko na ngai mpo tokelaki koluka biso tolukaka bela minute ozomela mitano régime epesi biso te tokoyeba kosola malamu tokomolakisa na bino ete esengeli révolution esalama na mboka esengeli mboka oyo tochange yango esengeli mboka oyo totambwisa yango na lolenge oyo bazali kotambwisa biso te bandeko na nga pamba te mboka ekotambola malamu te lik bakanaki prisonnier de Jésus na Autriche na mboka ya mwana mère de Bruno mboka ezali kotambola malamu te papa Alfred na mama Clarisse na mboka ilipasa na nga ino ya CNT live joli kiyedi na Canada ba mama vava ba mama Sidonie na France botele ma papa Alfred na mama Clarisse likambo ya mboka Congo mutala la pongi te Clovis ta mutunga mutala la pongi te yanga mokonzi Big Daniel Ngenda Charlie Chobo to la te mama Jovito telema mama Bonheur to telema ba papa et to telema ba mama po ete likambo ezali ya mboka o ezali ya kokufa mboka o na domaine tout eza ya kokufa bandeko langa eloko moko ya malonge ezali te soki totiki boye tokobika te bandeko la ngai mokolo mwalobi mwana mboka ale molojwa akozala bongo na conférence na ye ekosala mabongo lobi na 12h na Kingabwa kote ya Wenze ya Mbila bandeko la nga bozala wana pote papa président ale molojwa le bata lobaka bien peto ebiete akopesa bana Congo oyo bango baza kolinga pamba te tozali kolamba kuku ya kitoko bipai na bipai yango na annonce bino ke bokolanda yango penza awa na Océan du Congo lolenge kani mwana mboka ale bolojwa akocha affiche na ye yango wana bakolakisa programme ezali kabuya na régie omekanano kocha. Quand le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain. Et en attendant, on rampe. On se contente de miettes jetées par ceux qui tiennent les rênes. On croit voter, mais on obéit. On croit parler, mais on répète. On se gave de distractions, d'écrans, de mensonges bien emballés, pendant que d'autres décident pour nous. Être souverain. Mais comment, quand on ne sait même plus réfléchir? On gobe tout. Les slogans, les promesses vides, les « c'est comme ça ». On oublie de poser des questions, de douter, de chercher ce qui est juste. On a peur de savoir, peur de comprendre, parce que comprendre, c'est devoir agir. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'un miracle tombe du ciel. Rien ne changera si le peuple ne se réveille pas. Si on ne se met pas en colère, une vraie, celle qui brûle les illusions et détruit les chaînes. Pas de souveraineté sans intelligence, et pas d'intelligence sans effort. Alors lève-toi, apprends, pense, batte-toi, ou continue de courber l'échine. Mais ne viens pas pleurer si tout s'écroule, parce que ce sera aussi ta faute. Na banzi yango la bomoni yango mwana mboka le bolojwa azali penza komo benga bino banso boza la pambate boyoka nini ebomba mibongo la mesofo ya mwana mboka le bolojwa pe wana azali ko telema engambi pona kobundela kaka République démocratique du Congo. Merci na population congolaise po ete bozali bongo komo yamba sensibilisation bozali bongo komo sepela bozali bongo kolinga pe bozali komilengele pe babilenge sika ba koti penza la likambo yango tolobaki toza ko chauffer océan toyebi ke lobby fendele makambo ekobongwana pamba te Congo ya limboka ya motote Congo ezali eloko ya motote Congo ezali fierté ya bakongomani tango Congo ekobeba lokumu ya bakongomani banso ekobeba alors yango to ali kobundela dignité yango to zali kozongisa ba valeur na biso yango to lobi to kobundela mabele ya bankoko moto akozwa yango te osenza bobeko likonzi to pe kokende boye to kozana nango peza posa te soki na no est 18 bolanda pona ni to kolinga makambala te kabu ya chela biso soldat ona okoninga na problème la zonga nanga ona ni na zonga na mongo te moi sina bana kisasa ba sufi ba bengani bango na ndako na bando futela bango ozonga pona ni ozonga mama kufa na olfele
naza orifele pena nga papa mama na papa basi bakufa o pena na 13 ans na armée nazwi solution moko te siko nasani veme bokatanga na armée na bino botika na mosala na bino nazonga ta civil botiko na Équateur ozonga kini na Équateur siko boboyi ata makolo na okende nzamba tokoki kondima te tala moyi mapinga tala santé o mondo kemeli ete yoka ndenge azali koloba bongo boye bandeko langa mobeko likonzi bozo senza yango na motindo ni po bonyo koloba to boye impema to koloba boye tolingi Congo ezwa ba valeur nango mboko etonda ba potentialité mboka oyo eza na richesse immense bato bakoki ko déclarer boye te o azali moyi mapinga tala santé c'est que monteke malonge kotaka te ba komema mondo ke ko betela adversaire ndenge nini bandeko la ngai botika komonyo ko mboka botika komonyo ko mboka yango no moni panzo union sacrée tchecho ba parti politique la bango eko beba bango na bango na kati boyoka ni penza ezalité pambate eloko ya moyibi eloko ya komema yango la lolenge ya mabe nde yango esimbaka te bandeko balandi tozali ko malembe po ezali sensibilisation toko lobaka toko kelepe ko sala musala yango toko senga na tout congolais ce n'est plus le temps ya kozala la haine ce n'est plus le temps ya ba division ce n'est plus le temps ya koluka boye ngonga na yo ezali kanisa nini ko mema apport na yo ezali nini pour la leseko ya République démocratique du Congo apport na yo ezali nini pour la leseko ya République démocratique du Congo et na bato bayike babengi nga mama océan yo ozali koloba makamba fere c'est que ngo kotela musique ndeko langa bolinga ngo bolinga ka yango botika kokosa soki ya solo bolinga mboka la bino mbe bato wana el wana botala bango bongo te ngala kota la talaka bolinga ngo botika biso tolo ba nyonso po eza nation lelo soki ba mise la biso ba potani eza moko ya distraction ya porte efungwami bolinga ngo yaya bolandaka bango botika kokosa awa bino kutu bofinga biso me kuna nde place obo bimisa misolo kuna nde place obo apuyaka kuna place obo benga botingelaka bango ba mbongo basa ba voyage bandeko langa toyebi mais biso tozolanda kuna te po musana biso ezali nde kosikola Congo alors faire aza congolais tango balingi basala ba piéger tango balingi basala mabe attaque mama Congo attaque bolobeli ya Congo attaque mama Kimpa en tant que incarnation ya Mvuluzi Kimbangu yango lazali ko beta mbele ke bokoye ko sala ye mabete pamba te esekelo ce congolais aniati za mabele na ye faire bakoye ko bimela ye ba machette te na bato mabe po ete ba boma ye po ayembaka kitoko ezali fierté ya nation congolaise ezali fierté tango alekaka sala ke sengola biso toyokaka musique na ye tosepelaka alors toko dénoncer de même Fali de même Wera de même Koffi Olomide on a pesa mbote na mama si na papa Koffi Olomide couple la bino kende bongo po batebele baza ko nyoko ma mikolo baza ko sona mino kasi tolobi soko boyaki mobali bala mobali soko abali kolandaka ete mwasi aza na mpifo na ye alandaka mobali te asonisaka mobali te ye aprovaka nde mobali botika mama si asavourer bolingo na ye calme na papa Koffi Olomide Ferregola azaki en danger mais to sepeli pour la nini akobeta musique na le 7 bolandaki vidéo na Laurent Sokoko yango esali biso sengo makasi pe président Lorenzo azali ko reconnaître ba valeur ya ba mission congolais alobi abeta président Koyamba c'est pas du tout du mal soki mutu na époque na yaza ko tomba mabobetela ye maboko jalousie ne toza ko boya yango to lobi to tika likambo ya NP ya division kabu ya vidéo bochene mboke za ko nous n'accepterons jamais victoire na biso au prix des sacrifices autokofisi batebele. Cette fois-ci, si quelqu'un ose s'amuser de cette manière, tous les combattants de l'UDPS ces jours-là vont porter les armes pour défendre. Afrique.
makambo ya lolenge oyo bomekana okoloba mboka ni ekoki kotambola boye ndeko la ngai totika kofingana totika kokritikane plutôt toluka solution mpona kodélivre mboka la biso lelo barwandais baosakala biso mpola nini eza parce que biso bato totiki nzela basakala biso eza parce que bamoni banda na sommet de l'état moto moko kocontrecarrer bango aye te aye na bapoliticien aye na ngambo aye na peuple mais ce que tant peuple aza kotelema pourquoi boza koempêcher si réellement bino boza na souci que peuple oyo azala bien si réellement bino boza na souci peuple oyo azala malamu bandeko langa poni boko empêcher peuple abunda bitumba pour ni boko linga te to bengala bango pour ni boko linga te to pesa bango embargo nous avons un sérieux problème de ces occupations problème na biso ezali ba rwandais bazo sakala biso bazo maltraiter biso problème na biso tala ndenge comme un congolais aza ko maltraiter mwana na yepe ya mboka ça pas de sens tozwa bino moko bolandi vidéo na uti ko tsheza vidéo ya maloba kabu ya lobaki e ba concrétiser yango ba latisa ba civil bomona ba di progrès yango la ozong sa bino so vidéo oyo bozwi kabu ya nini na lobaki e botala concrétisation Comment on a dit tambour Jean. OK. Bima buena porte. Bima na porte bo. Bandi ko compter. O lati teni ndenge nini. Ba dotaki biso na parti. Na parti ni o dotaki IDPS. IDPS dotaki teni ezana pouvoir ya ko doter mutu teni. Ti mo considère biso ya équipe wana. Na galon o lati pete asuli tina oyo ozwa kyango ndenge nini. Ba dotaki biso teni mobimba complet. OK, ba dotaki bino complet. Boza au nombre de combien? 300 personnes. Au bazaki prévu pour na Elia Maluku. 300 personnes ba au bazaki prévu pour na Elia Maluku. Pour la garnison ya Maluku. Talaka koto yo. Lisunde ba betenga libanga. Zala les makabatuni makamba lisote. Toto no makamba pete wano a lieutenant lati. Mes chers et frères congolais, nos compatriotes, besoin de te abiloni poto lo baki parti des pesa ko bebisa mboko. Besoin de te abiloni poto lo baki bato basa bato mabe. Besoin ngelo ko ni to te abino bande ko balandi. Bo s'abonner, bo soutenir chaîne, bo soutenir molobeli yango, bo soutenir Kabuya parce que on a besoin de moyens poto kendera bisika nyoso. Besoin la bino makambo eza ya solo. Tozo kanga mana bebisika musu parce que bato bazo benga biso za makambo zo sala mamoyo to komeza te. Tant que ça, mon partenaire ma casse, bon, moi, qui conflit, parce que ça dit était, batu ba mema kibiso, ba kena biso, tout ça li malin. Mais tant que tout ça nga batu, tant que tout ça nga partenaire, tout ça nga soutien financier, bande ko langa to ko sa elo côté, batu belé bazo benga, moyen peto avancer, ezalité, moi tout ça li ko be la bilo ko lo bayete, bo soutenir, bo tala émission du début jusqu'à la fin, bo partager mes émissions, bo liker, bo tia ba commentaire, ba suggestion, ba j'aime. Maman de la Suisse, maman Bolali, maman na joli beauté les mato bunde tumba ya Congo. Et tumba ya Congo exactement au biso nyo soto se soutenir. To pesa maboko. Eza na ba grève. Ceux qui na la tibile boko ka mawa. Ba grève. Nazo ebisa ke la Congo eloko moko ya malamu ezo sala mate. Moto autaki poto amoni monde mundela salaki aye nango ana Congo osolo ta Congo ezo koka kutu te makambane salama. Mais bon tout na bango comment ba ko sala banzela te. Botu na bango comment bazo ko stabiliser te lotili ki toza la zongo toza la hinga. Botu na bango comment bazo ko stabiliser dollar te. Botu na bango comment bango moko bazo ko sala loko te bande kolanga. Comment bazo ko sala loko te mais bozo bisa ba pharmacien il faut conditions à la boy. Bino boza la capacité wana ya poto.
bandako ba belge batika banzela ba belge batika bino boyeka ko ajouter ko kabola biteni 4 5 6 bokomi ko somba somba bandako bato po botonga bozala ba toilette te bozala eloko te sanité comme libanda bino nde ba nouveau riche oyo bakuya kuya boye a bosutukeli mbonga Kongo po boyiba yango po bobebisa mboka tout ça la musala malamu bandeko la ngai soki batio au poste ce n'est pas de détruire le lot rien ne va gouvernement ya mama Judith gouvernement ya mama Judith ezo salani gouvernement ya mama Judith ezo salani ezali pas sepema banomaki mama tout le monde ba sepeli balobi quand même maman ndem taboko la kandaku maman ndem tazalaka siko gouvernement ezo salate pourquoi gouvernement yele sunde ko bomande ko bebisa pona ni bolingo ko tcha moto te akoki na place oyo moto ala akoki asala Congo eza ya kokufa Congo eza ya kobeba Congo Félix Yesu ko boma yango la batu na ye ba bomi yango davantage alors ba démissionner ba lingo démissionner te bango baza ko imposer biso ndenge la zali ko yebisa bilo Félix Ayeli sous na ministre na étrangère ya affaires étrangères pour la ko changer passeport et nzambe mboka o ezanga identité mboka o eza la carte d'identité te mboka o batambola la carte bilonge bunga ba kombo ebunga mboka moko o to yebi lo lenge nango te mais ba Yesu ba changer passeport ça c'est quoi ça bon uti ko mema biso awa la biloko ba charger lelo ni susu ndenge bazawana sambalola ça c'est quoi o mboka nini bozolukela biso nini bozolukela biso nini bozolukela biso nini trafic wana na bangolais bozoluka nini Angola ebonga Angola makambo eza bien Angola basutukelaka kolia te Angola basutukelaka luji te Angola basutukelaka eloko boko te ah kaboya l'homme puissant régime opesa nga micro siko ndenge ezali wana awa tosutukelaka biloko nyonso awa nyonso eza leaks mais maintenant bino bolobi bo changer passeport nanya pour la boso linga to boma boko changer passeport pour le bo pesa nini bo kanga nano o bato ba pesa ba mbongo na bango bo uti ko za na grève amunena pendant soki 1 mois bo bandeli kaka siko bato bazela ba passeport bazwaka te siko bo yele so na likanisi ya ko changer yango mais vous au juste vous voulez quoi na mboka o et loko ni bino boye ko sala bande ko langa bozo kaka ba innovation ya mabe bozo kaka na changement le ko la changement alors vraiment bande ko langa boko lekate po peuple ko yokela bino te bino non bozo kata ta sonité botala ba carton na bino électoral o bosala awa eza na bilongi te ba kombo ebunga soni ya kabila ti lelo bilongi ezali pour les boso ngaka to compare bino na die de kara ya bilongi ezala moyibi un étranger basali makambo kitoko koleka bino bala mboka vaut mieux un étranger qui est un enfant de notre pays hein parce que ce que ça mona mboka penza ya solo comment étranger ko le ko sala madame comment mona mboka so ko dio ko la bande ko bala mboka vous êtes sous bino pe étranger plus que écoute un étranger ba de ko diriger mboka oyo hein lelo otoza ko nyokwama surtout neto comme na ba festivité bo mais na bandaku ba papa basi bakimi ba maman basoko kate hein pona nini makambo za te likambo ya passeport boko changer te bobilo bozaka bi changer oyo boko kite bo changer oyo bozoko este yango lezo zika les grands bandundu yango na division Congo central bazoboma ana Kinshasa insécurité bozo silisa te nzala pe na mabumu bofutaka batu te bo entreprise bokutaki boboma bokomisi batu mitelengano mais bozo yaka bo changer en tout cas bande ko nanga boyoka soni bobongisa boyoka soni boza ba détourneur boyoka soni peuple à côté les mapa ko contrecarrer parce que peuple ndaza souverain peuple ndaza mokonzi ya nyonso o peuple ndé mutalega rabino place wana peuple ndé mutafota rabino lokola peuple aboyi peuple à côté les mabolinga te na awande tosukisi bokolanda vidéo ya mwana o abungi bande kolanga bo partager yango mama na ye amona baprogramme tangola no bondia botard de bonnet na émission comme la bino maman d'angola la mokitene Florence ya matondo mido en tout cas la bino nyonso tolobi bo s'abonner bo lande émission du début jusqu'à la fin bo partager yango bo bunda po na chaîne po ba bundisa chaîne bo bunda po na chaîne po bazo bundisa yango chaîne lobela bilo ba vérité chaîne ememela rabino ya sikisiki ya mene chaîne oye sa rabino biloko yango moni ba bundisa biso alors tokende liboso po la ko bundela mboka merci na mona mboka Martin Fayulu Madidi mikolo mezali koya na bozongi na yepe bokoyoka mobange
na ba préparatif oyo azoyeba kosala mwana mboka akokita ye moko akoloba ye moko akobunda na bato oyo balingi Congo ya solo po ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi alingi Congo na ye yango alobi peuple aza koya toza kokende bo soutenir ba œuvre nyonso ya malamu to boy division na lesanga nde tokolonga amour patriotique ezala kati na biso bo partager l'émission bo like yango ya Nico Tamutunga bo partager l'émission qui Tamutunga et que les bosso bino banso ba obolingaka biso tozala na bino na etumba o ya Congo nzambe akopesa makasi na etumba ya Congo nzambe pesa biso makasi biso tokotelema na ngwi. Merci na Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Papa Joy directeur recherche stratégique et personnel Sango Mokonzi Paris à Bemiso Babiso. Ma fille chérie, ma maman Davina Boluka, que Dieu vous bénisse. Merci na Dalida Bayoko PBB naye o apesinga lesundoi Nzambe azana bino leo mpinga to bunde tumba ya solo etumba ya bolingo na kombo la Yesu na etumba ya Congo kolo pesa biso nguyae biso tokotelema na ngwi. Bonjour ba papa, bonjour ba maman. Toza na presque à Savubu na Sandu précisément na Rwakadingi. Mwana moko abunga kilobi. Toza na awa. Pour publier na ba différentes groupes mwana oyo ya mwasi. Abunga kilobi depuis lobi. Tozoyeba mukolo na yete. Pour publier na ba groupe nyonso. Pour publier na internet na ba Instagram. Pour publier na réseaux sociaux nyonso tout tu dois retrouver ba parents na ye. Regarde-moi ici chérie. Yeyo. Muto ayebi ba parents na ye aya na Rwakadingi na presque Savubu précisément na la police ya Rwakadingi presque Savubu na kati na Zandu na marché central